Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesi binombote na kombo na Yesu Christo, le lenge toyeko kuta na susu na pokwa lelo, ya ezala momesa noté, mais ezala temps, ya recueillement, temps, ya prière, liboso, ya kokende kolala ataku temps susu okoya kolala sima, mais to bongisa kapete to la malam, temps wana oto bandaki ko sursauter na bandoto na pongi, temps wana esi eleki temps wana ezalaki ke bana bazali ko ganga butu temps wana esi eleki tozala mayele toya pokwa nyonso ete toya ko kokutana tobondela liboso ya kokende kolala bien-aimé dans le Seigneur. Yango bongama tekonanga, yango bongama bien-aimé dans le Seigneur, afin que tobondela engage ton corps, ton âme et ton esprit dans la prière. Bandeko, la prière mingi tozali ko échouer pour nani peut tozali ko prier superficiellement likolo tekonanga tozali ko engager bomo na bisote dans la prière. C'est pourquoi cheke ezali ya mingi tekonanga mais to lingite ke cheke ezala lingite to reçu, parce que la prière est une arme offensive et défensive. Offensive peut être bisopeto agresser agresseur, peut être to attaquer pe bango to détruire œuvre ya diable, et défensive pour se protéger, pour kosenga assistance ya nzambe, kosenga intervention ya nzambe, kosenga protection, sécurité ezali kouta epai na nzambe. Yango ndekolanga prière ya pokwa basakana kanango te bakeda kolala balamuka te ba malade eyaka makasi na butu batu bakufa ebele na butu ndekolanga butu tango monde ya ténèbres bango na moi balalaki Nambutu balamuki pete basala biso mabe yango nde biso to devancer bango ndekonanga yango nde zala na tana yo ete to bondela nzambe na pokwa lelo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, zoa position malamu, zala concentré dans la prière de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Kalate tozali kokende kola ndekolanga tozo kende kutu kolala wana ozana espoir te ozana lika oyebi kutu te soki lobi okolamuka yango nde bondela lenge nano bondela te bien-aimé dans le Seigneur. Tozo kumisa mokeli na nyonso oyo asali likolo mpese asali ezali komona na ezali komona na te, que ton nom soit loué ce soir, que ton nom soit glorifié. Tu es digne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ndekolanga pongola munoko na yo banda ko kumisa abateli biso e banda to botamati lelo ndekolanga balinga kita nsusu base balia yo na bancho me apermetaki yango te tan nsusu olingaki obuka na tan nsusu likama songolo elingaki ekomela yo me azali kobatela yo kumisa ye na pokwa lelo pokwa malamu bien-aimé dans le Seigneur. To tambolaki utatongo tina moma oyo Dekonanga tozo kumisaye, alléluia tozo kumisaye, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Mais pour la bande ko ok, boyebi nanu ko bonde la malamu te, landandenge mukambi azali ko kende te ke non yo baninga bazo kumisa nanu nzambe yo komi ko senga pardon non, ou bien komi ko senga makila non, kona batu ok nanu bayebi te, il faut okende bongo tozo bonde la pe tozo ekola. Pona bande ko bino bosu boyebi ale tozo kumisa nzambe le roi de roi nzambe oyo apesi biso mbula oyo ebele pe tokotaki na bango na mbula oyo me bakoniti lelo te kumisa nzambe biso toleki bango te baoyo bakufi nzambe nanga naleki bango te baoyo bazali susu na pema te naleki bango te na ezali ngolu na yo nzambe nanga mobateli ya libota nanga mobateli ya bana nanga soki abateli mobali na yo kumisa ye abateli mwasi na yo kumisa ye abateli bana na yo kumisa ye. Alléluia. Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, l'élopé et zappé mukolo tout tambola qui tala to commis déjà 21 heures passées. Alléluia. Maza toujours nzambe dabiso kumisa ye sanjola ye et na pokwa lelo ezala pokwa malamu. Alléluia. Nzambe tata, je te suis infiniment très reconnaissant pour ta protection. Alléluia. Je suis encore compté parmi ceux-là qui sont encore vivants. Alléluia. Ndekolanga tamsusu na pokwa awa oinga kito benga ebembe okontame
parmi bakufi ozamo kufi te kumisa nzambe ezali bakufi te bato bakoko kumisa nzambe na tozo tombola ye na bandako na biso tombola kombo na Yesu élevons le nom de Jésus na bandako na biso na bombo na biso na mitema na biso bandela na motema na yo mete nazo tombola yo Yesu na motema na nga na tomboli Yesu na bana na nga na famille na nga tozo tombola Yesu na pourquoi lelo est-ce que tu es là mon frère est-ce que tu es là ma soeur pour monter dans la prière avec moi alléluia pour que nous puissions prier kokota na ba sujet msusu te kumisa nzambe alléluia tozo tombola ye e na kelasi na nzela bana na nga na pongi ya bana na nga na pongi na nga e tozo tombola ye et là où nous avons échoué place que l'échec ezali wana to tombola kombo na Yesu peut être reçu alléluia et tozo tombola kombo na Yesu bisika maladie ezali na nzoto na yo wana loba ke na maladie o na zo tombola kombo na Yesu na ndako na tomboli kombo na Yesu na bana na nga na famille na nga to tomboli kombo na Yesu kombo munene kombo eleki ba kombo nyonso aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé yaya soki mutu moko ayeli yo ba kombo mususu la Bible me dit que kopesa ye kutu atambote te kopesa oh mutu soki ayeli yo Branham kopesa mbote te mutu ayeli yo jangende soki nani oh simo kimbango kopesa atambote te mutu soki apesi yo soki ayeli yo na kombo ni le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé c'est le nom de Jésus ayeli yo kombo ya Bouddha kopesa atambote te ayeli yo kombo ya Mahomet kopesa atambote te alléluia et kombo ya Branham kopesa mbote te kopesa mbote te alléluia kombo moko kaka kombo ekoki kolobisa yo kombo ezali ko protéger kombo ekomema yo na éternité kombo ekomema yo na vie éternelle c'est le nom de Jésus kombo mususu te alléluia on est toujours bon de la et que son règne vient alléluia papa yaka régner katna motema nanga régner na bobo nanga régner na confusion ezali katna vie nanga de échec ezali katna vie nanga papa yonde régner na ministère régner papa na famille nanga régner ozo contrôle ya nyonso na bana nanga papa ozo bon de la biozo onimate konimate sois concentré bien-aimé dans le Seigneur bouger kolala te ningana toko moni pongi banda kote manda kwa ezali yo que de gauche et droite alléluia okomona ngona Ézéchiel 21 Seigneur alobaki na Ézéchiel mwana moto va gauche va droite prière les hommes ndenge wana ya prière na yo il faut que de crescendo prière na yo ekoko kende elemba lembate alléluia ozo komisa ye na pourquoi lelo alléluia que ton règne vienne ozo contrôle ya vie na ngai papa confusion ezala te na vie na ngai yo ozo contrôle ya nyonso ozo contrôle ya corps ya âme esprit na ngai ozo contrôle ya corps ya âme ya bana na ngai esprit ya bana na ngai au nom de Jésus pe ba membre nyonso ya famille na ngai au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ça y est plutôt au bon de là que sa volonté soit faite. Papa, volonté na yo, salimana bomo danga, volonté ya mutute, volonté ya ndoki mokote, ya démon mokote, ya Satan te. Alléluia, vie nanga, papa, ezala na service ya Satan te. Satan a téléguidé vie nanga te. Satan a télécommandé vie nanga te. Papa yonde, zoa contrôle, ya vie nanga, zoa contrôle, ya banananga, zoa contrôle, ya ba pensée nanga, zoa contrôle, ya nyonso nazali kosala, zoa contrôle, ya finance nanga, zoa contrôle, ya musala nanga, zoa contrôle, ya bana nanga, ya famille nanga, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mettons le Seigneur tous à l'écoute qu'elle est restée en boule oh namaboko na nzambe ke ringa bateli biso mutai bandela mbula les restés en boule abatela biso lisusu contre tous les traits enflammés de l'ennemi batela papa batela batela biso papa batela biso ete jali nzambe batela biso nzambe na bikamo nzambe na nguya kotika biso te papa à la merci de l'ennemi kotika biso te tozala ba proie ya ennemi te Seigneur batela biso bomba biso alléluia mungu na mona biso te au nom de Jésus mettons le Seigneur ça c'est tozo sengama na nzambe likolo ya bombo na biso. Que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-moi.
Alléluia, je ne suis pas digne. Jacob de Malibosonayo. Papa, tu as été offert pour nos péchés. Alléluia, tu es ressuscité pour notre justification. Papa, limbisanga, namaloba nyonso, ebimi na monoko nanga, na makanisi nanga, na nyonso nasali, oyepesi olokumute. Papa, limbisa, na trouver grâce na yo, faveur na yo, ezali kolo nanga, efface toutes mes transgressions et jette-les au fond de la mer. Papa, maloba nyonso na lobi, alléluia, nzambe tata, babisika nyonso na kei, oyepesi olokumute, limbisanga nzambe nanga, limbisanga Seigneur, na masumu suso na sali inconsciemment, involontairement, alléluia, donc sans le savoir, papa, limbisa, et pour la désobéissance nangai papa, limbisanga Seigneur notre Dieu, limbisanga nzambe tata, pour ma bébé na incrédulité nanga, papa ebele bazaba incrédule, sans le savoir, ozo bonde la main, ozana confiance dans nzambe te, yaya eza lisumu moko munene, alléluia, nzambe tata limbisanga, pour la incrédulité nanga, limbisa papa, alléluia nzambe tata, hey Seigneur justifie mungai, na poko alléluia, justifie bananga, papa justifie peuple Père, il est écrit que si tu gardes le souvenir des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, pardon à yo, ndekonanga oyo, nanoyebi kobonde la tête, tant tozali awa, tozosenga bolimbi, siko pende na sujet msusute, encore une fois, et Seigneur atindinga poete na former ba disciples bato o bako yeba ko bondela malam bien-aimé dans le Seigneur atakuna ba prière na yo personnel tant vous bondela il faut yeba ko coordonner prière na yo vous allez te que OK gauche OK droite OK de makila OK yo c'est bonne musique ozongo adorer Nzambe non prière et la prière ça s'apprend donc il faut yeba ko coordonner prière na yo malam alléluia. Mais Seigneur, pardonne, et pitié Seigneur, et surtout il y a des sangs, sujet kakandenge karamukambi azopesa, yangonde bozolanda, alléluia, au nom puissant de Jésus. Ça et puis bien aimé dans le Seigneur toujours senga makila na Yesu et sokolabiso la puissance, il y a la puissance dans le sang, il y a la puissance ya makila et zinga bongo inanga et puissance ya makila et zinga ndaku nanga et zinga bana nanga tozobele la puissance ya makila et na bandaku na biso ezala ndaku teke au monde ya ténèbres ekoya ko sakanela yango tango tozobele la puissance ya makila na ndaku na yo elinkolo bake o mine ndaku na yo. Alléluia, na ba toilette na sopi makila na chambre na sopi makila na porte ya ndako na lento ya ndako. Alléluia. Na Égypte, Seigneur a ebisa bangoke. Bozo mona na ba lento na bino. Bo pakola makila, wete tango ange de la mort tango akoleka. Amona elimba makila ndako na bino akokota te. Alléluia, ange de la mort akota te na ndako na nga. Alléluia, ndako ya makila, elimba ya makila et le son de la nouvelle alliance. Alléluia, papa makila, komani kezali ya nouvelle alliance papa biloko nyonso kat na bombo na nga na ndako na nga ekoma ya sika. Wete ezali alliance ya sika. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il est encore écrit qu'il y a la victoire dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours déclaré, Nambula Oyo, na reste ya vie na biso mobimba, na bana na biso, na nyonso, toujours déclaré la victoire de Jésus-Christ, la victoire qui est dans le sang. Balonga ki na likolo, ponatina ya makila, abimisa bitumba, mais balonga ki pona makila, toujours tatule longa. Elonga makila, elonga Yesu Masia, likolo bandoki, elonga na likolo puissance non soit tenir, elonga na likolo bandoki non soit famille nanga, elonga na likolo Satan, elonga na likolo bandoki non soit quartier, alléluia, elonga na likolo ba démon d'esprit non soit ekonzaka quartier, ekonzaka balabala, alléluia, na batima na bino wana, ezana démon moko azali ko konza zwa autorité likolo na ye, alléluia, tozala balongi. La Bible me dit que nous sommes même plus que vainqueurs. Yango, otatole longa, nambula oyo, na kelasi ya banananga,
Alléluia, Nzambe, na finance, na ministère, oyo, papa, na peuple, oyo, papa, accorde-leur, Seigneur, la victoire. Accorde-leur la victoire, Seigneur. Alléluia, Nzambe, tata, Mungu na kolonga biso ti wapi. Jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il? Jusqu'à quand l'ennemi sera-t-il plus fort que nous? Alléluia. Peut-être te déclaraka. Et l'on a été sur le plan spirituel, les andengouanes. Ce qu'on obite est, abamate libino. Vous avez été que nandang tangu ya bitumba. Ce qui est un ennemi ayeko attaquer yo. Ce qui est bundite ya akoya baboto libino territoire. Alléluia. Au nom de Jésus, naboyi papa était diable azwa territoire katnanga. Au nom de Jésus, natatone lunga to bengani ba otonso ba occuper ba territoire katnabiso. Yango territoire nini ba occuper katna yo. Yango nde ozomona ke liba des athées. Alléluia, bondela to ena pourquoi lelo kite to bondela. Alléluia, territoire ya finance, territoire ya libala, territoire ya mukanda, territoire ya nini. Oyo Mungu na se a occuper katna bobo na yo tozo tindikaye au nom de Jésus. Démon dans ce esprit dans ce azwa territoire katna bobo na nga. To bengani bengana ye na ndaku na yo. Ya akoya azu territoire ya ndaku na Seigneur ba incompréhension côté entre moi na mba. Ya bobanda ko yokana bien. Incompréhension et comme kaka ko finga na ko bunda. Voilà, et Katani, Yangonde, Indekonanga, Yangonde territoire, Yangwana, bien aimé, le Seigneur, photo Yabako, Bondela, et Tokokiko Vandate, Nandako, Ana, Ozaliko Vandana, Dekonanga, et de mon côté à Vanda, de mon côté à Vanda, de mon côté à Zoa territoire, Yandakunayo, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Toyeko Bondela, Napopo Alelo, Bondela, bien aimé, dans le Seigneur, Bondela, hey, mon santo Bondela, Alléluia, Ndakunayo, vida yo, et Kokozala Kaka bongo te ke non, stérilité et dominant bongo na yo, ma bote zate, liba les zate, ozomona, Alléluia, totika ba démon, baso coopérer ti le lobing, bengana bango, au nom de Jésus, au bengani bango, la Bible nous dit qu'il y a la victoire, Alléluia, victoire, il n'y a pas la victoire sans combat. Osons combattre, osons déclarer victoire. Alléluia, benganaye, alléluia, démon mokota opéré, katna bomonanga, alléluia, au nom de Jésus, ndoki mokota opéré, alléluia, Bible, le Bible, boko kanganase, eko kangamarikolo, to bandiko lié, esprit Dieu to lié, esprit Dieu bandoki, otonso basaliko bundisabiso, lié bango, au nom de Jésus, et bandako lié célibat, alléluia, bandako lié pauvreté, et lié maladie, au nom de Jésus, allez, bima katna bomonanga, bima au nom de Jésus, bima au nom de Jésus, il n'y a pas la victoire sans combat. Autant que vous avez la victoire au combattre nini. Il n'y a pas combat, il n'y a pas combat, il n'y a pas la victoire. Yangonde mingi to lingi ko bundate. Ozomona situation, ozo normaliser situation. Mokota normaliser situation na ye. Awana groupe ezali ya batu o bako normaliser ka ba situation. Ezana ngokaka boye. Na ndimi kaka ye. Non. Alléluia. Telema na prière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, obéissez mise à la nuance et table. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable? Œuvre nuance et diable, katina bomo inanga, na kwesi yango, il n'y a pas la victoire sans combat, Jésus. Ndekolanga na koyebisa yo ata combien de fois? Alléluia, combat na poko alléluia, bunda na poko alléluia, bebisa nyonso, kende na gauche, kende na droite, banda ko bebisa. Les œuvres non sur la table, alléluia. To baby si angona poko alléluia. Ba hôtel non so maléfique, ba malédiction non sur la famille. Quoi ça angona poko alléluia. Ba malchance non sur la famille. Quoi ça ango maloba non so mabe, maloba na famille. Tozo quoi ça yango na poko alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom maladie wana nyata yango aloba na biso boy. C'est que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Banda ko tambola, ikoloba ba scorpion non so, ikoloba serpent non so, et kota katina bongo na yo, nyata, kende na gauche, kende na droite, nyata, likambu na yo nde mutoye biango,
soki ezali pauvreté nyata pauvreté na mosusu ezali surendettement banyongo eleke ebele alléluia nyata nyata au nom de Jésus dans ce ezali été mais vie ezobonga kaka te ezali ba blocage tozali ko débloquer ba vie na biso au nom de Jésus Christ alléluia ce ezali ba limitation to buki yango nyonso ba forteresse nyonso ya diable alléluia ba hôtel nyonso ya sorcellerie ba hôtel nyonso ya pauvreté au nom de Jésus hôtel ya bala ya ndako ya papa ya Gédéon le biki dans Manassé nous sommes les plus pauvres parce que batel ngo makambo me marque pauvreté me marque malade me marque kufa me marque stérilité nyonso oyo munguna a imposer biso alléluia tozali ko détruire yango na pourquoi lelo au nom de Jésus alléluia ozali sanga ba combattant ba oyo balingi ko combattre ozoliga victoire ozali nzambe yo kasi ke makambo to banda ko zoasisi makambo dans la facilité diable akangele maboko wana okosi alléluia wana évangile ya église awa ngana zali koya côté batuba révolutionnaire révolutionnez-vous bien-aimés dans le Seigneur alléluia l'attaquanda molimo mais on ne laissera pas vivre la sorcière bebisa misala njonso ya sorcier ya ba sorcier ya famille na yo to kwesi yango to tumbi yango to alléluia bisika nyonso bandoki ya famille na ngaba kende kokutana na pelisi moto na tumbi yango na buki yango banzungu na bango na sopi makila Yesu na pelisi moto alléluia 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 bien-aimés dans le Seigneur toujours bonne là bisika nyonso ba prisonnier nyonso bazali kat na prison ya bandoki ya famille soyez libérés au nom de Jésus soyez libérés au nom de Jésus mabala ibima alléluia bozu mususu ezali ke bakanga na kindoki famille mobimba bato babonga kate famille mobimba bato babala kate mabala ekangama libéré mabala ya soko sala ngote tu auras des comptes à rendre pas dans nzambe ke na pesa autorité na pesa ba arme nyonso mais otika ba prisonnier ya famille na yo ndengene président soki akoti na pouvoir bomona kateke asalaka la grâce présidentielle ou grâce royale pour na ba roi alléluia mais ya yo ozosala kaka te qui fait d'ailleurs tozana ngo nde nzamba kotuna biso ke na pesa ba capacité nyonso libérer famille na yo au nom puissant de Jésus alléluia bien-aimés dans le Seigneur la saipitozo bela molimo santu na nzambe l'esprit de Dieu apesa biso makoki nyonso ya keto ezala ba combattant tozala ba guerrier alléluia Seigneur notre Dieu exerce même au combat mets-toi à la bataille apa la sanga bibunde nyonso ya molimo la sanga makasi nyonso ya molimo etene ba kosalela yo nyonso pona lokumuna activer cher Saint-Esprit activer la faim et la soif de Dieu kat na bombo nanga alléluia alléluia papa molimo santu na nzambe kambanga inkolo na kombo na Yesu tolobi amen 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 et ceci c'est première partie oh bien-aimé dans le Seigneur qui na biso na nosilité qui reste ya qui na biso na maboko nzambe et Seigneur azala na biso yaya pela moto to pelisa moto na bongo na biso pe na bandako na biso to bondela pe pona mabota to bondela pona bana pona libala na yo mabala mingi ezali ko panzana ezali diable ndemutu azali à l'origine aye achele bino ba incompréhension bo bandiko tout na mitu mais soki bo fondé libala na yo libala na bino likolo ya Christ ndeko na ngai okomona ki makambo ekokende malamu ndeko na ngai soki bino mibale boza ba combattant po ba démon ko kansate ke non yo na famille na bino kindokezate non ya bino mibale wana esangani ekomi kaka ebeti bino mitu yango mais soki bino mibale boza soudé boza ba vrai combattant bokomi sikoyo nde kobundisa famille ya mwasi bozobundisa famille ya mobali yaya bakolonga bino te na micro ya pokwa lelo ezali Mote Philippe bien-aimé dans le Seigneur yango nde yaka pokwa nyonso ndekolanga to bondela liboso akokende kolala mais ya mokolo misatu ezalaka pona bana pona mabala pe pona mabota yango nde yaka yako ya yo moko te benga pe bandeko mosusu baya invité bandeko mosusu baya ensemble toya kokoma une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Soki nano s'abonner nanu tiende konanga na chaîne o s'abonner pour la gloire de Dieu mais s'occuper yebite tout nandeko o yebi ala kisayo de konanga soki bozali koya eloko ya liboso soko komi ya like nano pona ko soutenir musala oyo de konanga
yango nde kolanga bosala pe ba commentaire na bino ya chat ya direct ndenge toza na bino boye wana nde ekende ke mbangu mais na se ya vidéo na gauche na yo na se wana okomona place ba komike commentaire wana soko okomi etikali nango libela maloba eza na puissance yango nde ye pe aloba bomona kate ba konza mboka bakangi ye ke non oyebi tango zalaki étudiant na université boye makambu loba makambu pona ni po ese lobama ese bima yango nde loba ou bien okumisi nzambe ou bien opesi témoignage na yo yango nde ndeko nanga yango nde na micro ezali mote Philippe pona ndeko nanga soki kenano oyebinga te nazali mote Philippe yango nde tozali koya awa ezali sanga ya batu oyo bazali koya bazala na posa nzambe batu oke balangwa nzambe batu oke nzambe kaka Yesu kaka tokote yo kaka Yesu na Yesu kaka tokote yo la saine doctrine yango nde ministère na biso ezali le royaume de cieux elakisi mboka ya likolo okoyoka kaka sango ya kaka ya likolo elingi koloba sango ya lola kaka nde okokuta awa yango nde tokovanda kaka kati na Bible tozali koinsiste mingi na Bible yango nde okomona ke etikali muke awa tokoyoka liloba na nzambe pe totiki butu na biso na maboko ya nzambe na kanisa ke tosi tobondeli déjà une grande partie le reste yango nde ntango tokosi sa parole totiki butu na biso na maboko na nzambe mais tosalaka tout et tout to ete ezali pokwa plus ou moins 45 minutes tosilisi yango nde po ete bato balalisa bana ete que tozo abatu tango la été tant tokomi wana ndeko na ngato komi tango ya koyoka iloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur et komi tango ya koyoka maloba na nzambe maloba na bomoy maloba o esali oyo ezali komonana na ezali komonana te esengeli ndeko na nga olinga iloba na nzambe esengeli ndeko na nga otangaka maloba na nzambe ete malobana e yango de mutu ekopesa yo bomo yango zala na elikia na kati ya liloba na nzambe bien-aimé dans le Seigneur yango Seigneur alobaki na bana na ye ete bana na ngai bazali kokufa bazali détruit pona connaissance ezali te ndeko na nga connaissance ekoki kozanga yo ata mokete yango nde o diable abangaka mingi le ainsi dit l'Éternel soki le ainsi dit l'Éternel est vendu et belé katina yo ndeko nanga okomona ete okolonga. La Bible nous dit que la parole de Christ habite en nous abondamment, que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse, bien-aimé dans le Seigneur. Et tango Moïse, le serviteur de Dieu, a koufi, et en gonde, Seigneur a ponaki Josué, ndekolanga, alors qu'il a Josué boy. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup oyo elongwate na mnoko na yo ndeko nanga yango de méditer yango butu pe moi yango de ndeko nanga soki olingo reçu tosa maloba na nzambe tosa yango changer ebele bandeko nanga de parenthèse ete tozali ko gêner mingi tozali ko prier mingi mais tozali ko mona eloko moko te ezali ko changer ezali awawa ndeko nanga ezali po ete tozo bondela mingi tozo kila mingi mais makambo ezali ko changer te po tozo tosate maloba na nzambe. Il faut agir fidèlement sur tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tant que tozali ko agir fidèlement te la crainte de Dieu lelo ezali te e ba tozali ko kende makambo nzambe mingi mais tozo changer te ba comportement na biso ba caractère na biso yango nde tozo mona ke ba échec ezali ya mingi koleka ndeko nanga nzambe azali nzambe ya ba principe yango nde soki olandi principe ya nzambe te moyen makambo échanger ezate yango nde tozali komona ete tozali ko vivre kaka na ba miette kaka na ba makambo mike o tozali ko vivre nango yango nde soki olingi osala succès na nyonso ozali kosala tosa nzambe maloba na nzambe evanda kati na bomo na yo ndeko na ngai na pokwa lelo sans plus tarder tozali kozwa ba biblia na biso na mukanda ya 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il est écrit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu
afin de détruire les œuvres du diable. Encore une fois, 1 Jean chapitre 3 verset 8, c'est lui qui pêche et du diable. Mutu azali ko sumuka, mutu azali ko humela na vie ya masumu, azali ya diable. Siko soki yo ozali ko humela na bombo ya masumu, ozali ya diable, ozobondela pona ni prière na yo ezali lokola abomination liboso na nzambe. Tant que ozali ko humela na moyibi, tant que ozali ko humela na pite, tant que ozali ko humela na motema mabe, tant que ozali ko changer te yangonde ozaya diable pour n'ani peut-être diable car le diable a péché de le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Moussala o mona na nzambe ayelaki ayaki peut-être a détruit œuvre ya diable asi asali acte mais apesi biso ba arme peut-être yonanga to détruire et ba œuvre ya diable quand na bombo na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, œuvre ya diable ezali mingi tango ke tozali kotika yango tango tozali kotika ke diable a vrai na kimia nyonso ndeko langa yango de tokomona vie na biso e kotika la ko changer te tango ke tozotika ke bandoki ba continuer ko vrai ti lelo yango de et makambo e kotika la ko changer te. Encore une fois, mutu azali ko sumuka azali en Satan azali en nzambe te. Tant tozali komona motema mabe ozali lelo, tant tozali komona makambo mabe tina ba famille lelo, okomona mutu azoyina mutu wana ndeko oya ye moko ndeko langa akoyina mobali oya ye moko akoyina mwasi oya ye moko ndeko langa, ou bien bolingo ezali lisusu te ndeko langa, bolingo ezali lisusu te que masumu tango que péché et vendicat na bombo na yo tant que ozali kolukate o s'améliorer dans nzambe o bongisa na nzambe te tant que ozali kosala lango te oza ya diable ngai te mutu na lobi yango ezali maloba na nzambe mutu et lobi yango pona ni pwete Satan diable a péchaki bandai bandeli yango nde tango yo ozali kosala bongo ozali kosala misala ya diable ozali mwana ya diable ozali serviteur ya diable ozali serviteur ya nzambe te ozali mwana na nzambe te mwana na nzambe akimaka masumu mwana na nzambe avandaka na vie ya masumu te mwana na nzambe akoki ko péché mais akoki ko vivre na vie ya péché te. Là il y a une très grande différence. Mutu akoki ko péché na ye akoki ko beteli baku mais ezali te ke yo vandeli kati na cigarette o vandeli kati na alcool. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ndenge na monaki ndeko moko amelaka te akei kaka bino bolekisi pona nini okokomela ta moke te na fete moko boye mais ameli moke boye alangwe pona nini po azaka na habitude wana te amelaka te wana ezali nde libaku ke abeti libaku kaka ke po batungisi ye azwi ver mais lokola ke nzoto na ye mesana na alcool te moke kaka ameli alangwe. Mais mutu ya péché ezani yo vandaka kaka na alcool ya tous les jours ya ke volontairement ok osombi yango omelaka yango de ko vivre na lisumu yango wana. Mais au mon exemple on a péché ezali ke ndeko akei ke abeti bako ke po ezana fête ba sumu kisiye ke no amela ameli mais alangwe. Bien-aimé dans le Seigneur, wanade okoya au fukami que Seigneur plus jamais na komela susute mais yo moko tala na armoire na yo tala ba masanga nyonso wana otia wana bien-aimé soki ke ezali pour la décoration pour na yo ça va mais soki ezali ke pour la consommation na yo ezali pasi mingi ezali exemple ndenge na pesi yango nde masumu nyonso ezali ndenge wana. Mais n'a pourquoi le lot bien-aimé dans le Seigneur toi est le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Sans Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, liboso ya bandoki tozate, liboso ya Satan tozate, liboso ya démon tozate, liboso ya principauté tozate. Yango nde mwana na nzambe aye lokola ke un pays ezali na guerre aye pete apesa biso ba arme pete biso to bunda nango okoko mona te ke joueur ye moko ba entraîner ye ke non omona entraîner à côté na terrain ou bien omona président équipe à côté na terrain pour abeta non ezakate ezali joueur ezali nde yo na pourquoi lelo bien aimé dans le Seigneur. Les alindés, yonde soda okomona te que président de la République asimba nduku akende na front okomona te que ministre ya défense asimba nduku akende na front okomona te
chef d'état-major asima nduka ke de la front yende akopesa ba instruction même mobeti masasi ezali yo yango de dekolanga na yekola musa mutu moko na poko alelo pete obundisa satan soko obundisi yete ye akobundisa yo olinga te satan akobundisa kaka biso yango ndeko moko atuna ke mais seigneur frère mais pas la nini azobundisa biso tosali eloko de pona bonzambe wana oyo ndimeli nteko nanga yango de na ye pete na lamsa mutu moko ete osimba ba arme ete to bundisa munguna ete obundisa meseliba wana evandi kati na bobo na yo ete obundisa maladi wana ete obundisa sorcellerie ya famille ete obundisa milimu wana makambo tozala nango ezali sur le plan spirituel ba arme wana ezali ba arme spirituelle ezali ya bomoto ete 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses et des kolangas. Soki tozali kotambola na nzoto, mais bibundeli oyo biso tozali combattre nango ezali ya nzoto te. La Bible reconnaît qu'il y a le combat spirituel est réel, bien aimé. Le combat spirituel est une réalité. Miss na biso bomoto e komona te. Yo nanga etoyebi kindoki ndenge basalaka. Est-ce que so mona bandoki yango ke baya bakanga mutu na nzoto boye ke baboma ye ou bien babebisa misala na ye ezali sur le plan spirituel bien aimé dans le Seigneur. Yango nde esengeli ete biso tokota na molimo. La Bible reconnaît que le combat existe bel et bien de kolanga yango de tellement kota la tekeno o normaliser ma situation na yo non bien aimé dans le Seigneur. Yango de butezali kosala ke situation na yo eumela yango nde ya liboso ezali ke zala mwana na nzambe lolenge totangi na 1 Jean chapitre 3 verset 8 ke o azali kosumuka azali diable longwana no kozala ya diable komana no ya nzambe pete ba arme na yo ekoma efficace longwana no na kotonga longwana no bien aimé dans le Seigneur na monibi longwana no na pité longwana no na motema mabe longwana no na makambo nyonso oyo tanga bi péché po tango yo ozali ko péché ozali ya diable moyen combattre le diable ezali te po azo seka yo ke ozali ye alléluia. Mais ba armes obiso tozali ko combattre nango car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles les a nzoto te ya ke oyi na mutu na nzoto te ke otelema la mutu boye na nzoto te mais ces armes là que toi et moi nous avons ces armes là sont puissantes, elles sont plus puissantes par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Yango soki ke oza osiko okomi ensemble yango de arme ozali katina yo ezali plus puissante yango de otozali ba force ozomona ke énergie otozobimisa sur le plan spirituel yango de ekozala na puissance kona ko renverser ba hôtel kona ko renverser ba forteresse nyonso ya diable kona ko renverser célibat ezali katina famille kona ko renverser esprit de mort OK beaucoup qui s'attend 50 ans. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur et que pauvreté et vanda pour être tout renversé pauvreté bien aimé dans le Seigneur. Ce que c'est la mode, personne d'autre ne le fera à ta place. Et toi en tant que frère et sœur dans le Seigneur, tu auras des comptes à rendre et pas ya Seigneur que ba arme o ngana pesa yo o salango ni. Alléluia. Avant que tu kende ko samba pas Seigneur yango de manguna bakoya tozomona ngo na baguerre omoni ke bovandi boye ba botoli bino territoire avanda territoire nini oyo manguna azwa kati na bomo na yo yango de zomona yango de yo muto yebi vina yo malam esengeli était totalement était tobundisa manguna bien aimé dans le Seigneur. Nous devons alléluia détruire les œuvres ya sorcellerie ya famille ezali ko vrai ko constater que pose na Irlande que œuvre ya sorcellerie ekolanda yo te ko constater que aux États-Unis aux Belgique aux France aux en Angleterre yango nde bando ki bazanga ko ya ko détruire yo yango nde kolanga esengeli siko biso pe to tombola minduki ba armoire ezali spirituel yango de biso na zela ya prière bien aimé dans le Seigneur dans zela ko se conformer na maloba na nzambe tango zali ko tambola ko se conformer na liloba na nzambe yango de ba arme na yo et kozala très efficace et kozala très forte
mais tant que vous allez koumela na vie ya masumana oh 40 jours ya jeûne au jeûne aux olé qui sanayo tangu pamba bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez aussi ça. Le Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Encore une fois, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Yaya, lokola ke yo oyo kakate me balwa ya nzambe auto sakangote maloba na nzambe auto sakangote prière la yo eza lokola une abomination. Yango zomona batuki na sali 15 ans nzamba zo kangate nzamba umela kana na ko répondre lokuta nzamba umela kate na ko répondre Bible ilobi na ngai ke tango Tango Daniel a kendeki pété abondela de le premier jour. Bible le bike ma bondeli na yo ekomaki na matoyi na nzambe nzamba umela kate mais yango de na yaki pété na répondre wana anjazo yibisa Daniel mais nazalaki bloqué voilà ba blocage mais pona ko yanola pona ko yoka nzamba yoka ka de le premier jour yango mais soki yo ozali ko yoka nzambe te ozali kotosa te prière na yo ezali une abomination yango nde okozwa bilakele mbambe mususu ko utakaka epai na nzambe wana kombo na ye fait de voram moto ko bime pa na nzambe ye etumbi yo ezikisi makambo yo kasike bandoki ya chela bandoki ya kuna soki wapi maintenant euti epai na nzambe tosa maloba na nzambe okomona monene na nzambe. Et maintenant le Seigneur tosuki awana poko alelo toko retenir était le Fils de Dieu est venu nous donner la force, la puissance, les armes pour détruire les œuvres du diable, œuvres de ya diable wana Seigneur te ezali yo nanga o telema na bomo na yo to détruire to kumisa nzambe ona maloba oto ki na poko alelo. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur notre Dieu pour être yon des nzambe da biso. Nous en ensemble nous sous-souter. Alléluia. Merci que ta parole habite en moi abondamment. Que ta parole habite en moi dans toute sa richesse. Que ta parole habite en moi dans toute sa révélation. Alléluia. Malobana yo Seigneur. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Activez la faim et la soif de Dieu Katnanga. Et les missa malobana ensemble. Alléluia. Et activer l'amour de Dieu Katnanga. Nakanga mon ensemble. Alléluia. Mori musantu ensemble. Et sanga makasi ya kolonga masumu na bima na vie ya masumu. Et Bible le bite oyazali kosumuka azaya diable Seigneur na boy na poko alelo kozala mwana diable. Non Seigneur nazali mwana na yo na pesio motema nanga zoa contrôle ya nyonso au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a pas quoi l'élo, on a qu'à détruire, œuvre nyonso, il y a monguna, il y a sorcellerie, il y a ndaku nabiso, na bomo nabiso, au nom de Jésus. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Toujours banda pour renverser forteresses, nous c'est la sorcellerie familiale. Yango bitumba nabiso mingi ezali ko utakuna. Alléluia. Nous allons détruire et qui nous sa famille nanga au nom puissant de Jésus. Nous allons détruire. Alléluia. Misala nous sa bando qui a famille nanga au nom de Jésus. Bible le biete oboko kangana se kangami pelikolo bando qui nous sa famille nanga nazali ko lié bino na poko alelo au nom de Jésus. Et les prières ya que bon de la captango nous sur les combats spirituels et réels combats spirituels les alliés à jour mon côté ya soko bundite munguna ako banga yote abimisa bitumba kuna na likolo yo kansike yonde ako banga yo au nom de Jésus. Indo kinyonso. Alléluia. Nous allons kobebisa ba prison na bango. Nous allons kobebisa ba mesa na bango bisika nyonso bando ka famille ba kutanaka. Bisika nyonso bazwe la ka décision ya sorceler au pelisi moto to tumbi yango ba mesa na bango to buki. Alléluia. Ba nzungu na bango to panzi yango au nom de Jésus. Ba communication na bango to kati yango au nom puissant de Jésus. Buka nyonso do buki. Ma construction na bango nyonso qui sorcellerie à famille et qui construire toujours quoi ça yango na pourquoi alléluia au nom de Jésus toujours détruire alléluia ba activité nyonso sorcellerie qui a famille alléluia ba œuvre nyonso ya sorcellerie à famille nanga nazali ko détruire yango au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Alléluia, bandoki a famille basala inopérationnel. Alléluia. Et basala ba opéré au nom de Jésus. Un baby misala bango nyonso. Alléluia, batak na bango nyonso do repousser yango au nom de Jésus. Et tout le bois qui est bango défi la pokale. Tango ba koya po ete ba lokayo. Et Seigneur, sala bango biloko sala kabango ete baya mais akoma kaka te azo ya kaka mais mboka wana ozali wana. Et Seigneur azo poussa ngo musika, azo poussa ngo musika mais akoma te. Ya ya, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au ton ce monde des ténèbres va ici contre Bomonanga. Bamoko bakoya na mabuluana. Au nom puissant de Jésus, na poko alelo, bakoya na mabuluana, na filé na bango, bango moko bakangama na ba filé wana. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Retour à l'expéditeur. Au nom so babongisi contre Bomonanga. Alléluia. Et zonge la bango, liwe zonge la bango, maladie zonge la bango, pauvreté zonge la bango. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là pour monter dans la prière avec moi ce soir? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ni monde ya sorcellerie ya famille bongisi contre bongo na yo, contre banana yo, contre libala na yo, contre famille na yo na 2023. Au nom de Jésus, mbula oyo. Ozoko esamisa la nyonso. Au nom de nyonso ya ténèbres basi ba bongisi. O nyonso bako bongisa. Ya et ba arme spirituelle yango yango na bozo na ndenge tozo bondela bo. C'est très efficace sur tout ce que vous allez muto banga kanzan. Yango de kolanga il faut à la mutu à foi. Alléluia. O bebi simisala nyonso, accident nyonso, liwa nyonso, maladie nyonso, agenda na bango nyonso. To bebi siango, to déclarango sans effet au nom de Jésus. To tumbi yango, accident. Alléluia. O nini mondia ténèbres ko bonsa contre banananga. Papa ekweya au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa kaka mukano na yo esalema au nom puissant de Jésus. Mais maintenant, le Seigneur te allez détruire le pays de sous. Bah, œuvre, il y a diable, non, d'accord, on a allé vendre. Alléluia, au nom de Jésus, d'accord, au nom de cet ami, bah, point de contact, au nom de ce monde des ténèbres, bah, antenne, il y a diable, n'a pas de d'accord, n'a pas de n'a pas de au nom puissant de Jésus, ya battez le vino, antenne, battez le vino, point de contact, yango de ozona une coopération et côté, moi c'est un bal bozo au Canada, baby ça, ya de kolanga te va quitter, te va makambo, mabala mingi koki ko panzanate, yango de sengel boza la bomo ko moi sina mobile, alléluia bitumbana, ezali ko tana famille na yo, ezali ko tana famille ya mobile, alléluia de kolanga bitumbana, ezali na ndako na quartier wana na balabala wana, au nom de Jésus. Baby si effrayant sur la diable, nakati andako, tombi pauvreté, côté de lui sur sécheresse, peut-être aussi mbambongo te, tout se comprendre te, alléluia, bana batanga malamu te, maladie, alléluia, to baby si, effrayant sur la diable, to tombi ango, na pokwa lelo, activité jonso, ya balabala o, ya quartier o, ya immeuble na binona, tumba yango na pokwa lelo, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mais nous mettons le Seigneur, n'a pourquoi les lots essentiellement, toi qui, on a dit, il y a Ève, il y a diable, alléluia, il y a zéla, il y a sorcellerie, il y a famille, il y a gondé, n'a kingo qui a famille, ko tike la bango, tant ou te que va opérer, tant que aux alliés comme une sabangote, il y a un bazo sala au bango va dire, au nom de Jésus-Christ, to détruire Ève, non, n'a combo na Yesu. Et dans le Seigneur, vous avez des problèmes, bandako détruit, vous kangi, séjour na yo, que vous avez mukandate, vous kangi, et maman bota na yo, alléluia, buka yango, baby sango, vous avez la célibat, vous avez buka yango, papa, ba limitation, vous brisez yango, bango, œuvre, ya diable, yangwana, ba limitation, alléluia, vous avez la pauvreté, misère, souffrance, au commun, vous tous, vous avez salame, tu es malheureux, alléluia, alléluia, brisé au nom de Jésus, alléluia, ba malédiction, ya famille, au nom de Jésus, ba malchance, nyonso, au nom de Jésus, au nom de Jésus, a bongisa contre Bomona, tout ce que l'ennemi t'a imposé, détruis-le, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, sois éveillé, de Kolanga.
Alléluia. To bebisi nyonso oyo munguna a imposa yo dekolanga. Yango de ozomona ke makambo nyonso ozosala ezosimba te. Tokoyesi yango nyonso misala nyonso ba evre eza français me lingala misala nyonso ya diable oyo munguna atia na bana na ngai nakoyesi yango oyo nyonso atia na libala na ngai nakoyesi yango na ministère oyo nakoyesi yango papa na bandeko nyonso ndenge bayeba oyo papa kota makambo na bango ba evre nyonso ya diable kati na bongo na bango papa ekoyesa yango maladi koya. Alléluia. Oyo nyonso ya munguna ekoya au nom de Jésus. Ndeko na ngai mpona faute de temps toba dikotika butu na biso na maboko na sang evre nyonso ya diable ya butu koyesa yango okoyesi yango au nom de Jésus. Yaya soki ozali koya pokwa nyonso tozali kopelisa moto boye yaya vie na biso il faut échanger radicalement koyesa nyonso ya bandoto mabe nakoyesi yango au nom puissant de Jésus. Battaque nyonso nocturne to repousser yango au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zambeta ba cauchemar to détruire yango au nom puissant de Jésus. Papa tozo tremper pongi na biso na makila na Yesu pongi na nga na makila ya Yesu ya famille na nga ya bana na nga na trempango na makila ya Yesu ya peuple oyo papa Seigneur bomba biso na butu alléluia. Alléluia. Protège-nous, sécurise nos demeures Seigneur, protège-nous. Alléluia. Sécuriser ma demeure na biso makila na Yesu na porte ya bandako na biso makila na Yesu tozo sopango bisika nyonso au nom puissant de Jésus. Makila ganga eloba na faveur na biso au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Pongi na biso ezala doux et agréable yote muto lobaki mokote akoya ko perturber pongi na biso mokote a perturber pongi na nga na butu alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ni ya bana na nga ni ya famille na nga au nom de Jésus. Ni ya peuple oyo papa batele biso tozali nzambe tolala te lokola bapagane papa na profond sommeil na biso lobele biso Seigneur lobele biso na profond sommeil na biso. Alléluia. Annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété. Alléluia. Au nom de Jésus, nous ne mourrons pas. Au nom de Jésus, nous vivrons. Au nom de Jésus, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le Bokwa Zambé Tata est touché yo, bika na maladie, bala na kombo na Yesu, vie na yo efungwama. Au nom de Jésus, sois libéré, ba chaîne nyon se kangi bombo na yo. Au nom puissant de Jésus, marteau yon Zambé nanga, et broyé yango, et brisé yango. Alléluia. Seigneur, te vivre un changement radical. Bénis-nous, Seigneur, scandaleusement. Au nom de Jésus. Alléluia. Les Pambolia Obédédom, ils sont allés voir le roi que non, Obédédom est béni. Et mais pas lui seulement et toute sa maison. Alléluia. Qui n'a pas, village, Pambolama. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons-le, acclamons. Sautez, sautez, sautez pour la gloire de Dieu. Zalana esengo tanto tali kwa kumisa nzambe esengo ana au monde des ténèbres iba biso pour retrouver yango kati na Yesu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Et à un ministère, Yesu kaka, Yesu. Et Nikolanga, Tokomina Souka, il y a programme de l'histoire. Pourquoi les lots? Bien aimé, dans le Seigneur, pourquoi nous sommes tous allés dans Oisika, il y a qu'à être tout bon de la bossa, qu'aucun décollage. Mais il y a mercredi, il y a singulièrement, kaka pona banana biso, pe pona mabala, pe pona mabota, il y a qu'à être tout bon de la, invité pe baton sous. Tongo nyonso ya kobanda lundi ti vendredi nangonga 6h ba heure nyonso na zopesa et zali ba heure ya Bruxelles ya poko 21h ya tongo 6h mais samedi na dimanche pendant des to rakapeza na butu à 5h30 la mukaka et obele l'ensemble les konangai tous les dimanches nangonga 18h sur la 2 LRDC TV2
Yabonde, vous allez dans enseignement biblique. KNDP kuna na deuxième chaîne. LRDC TV2. Vous s'abonnez kuna. Vous êtes au monde makambope. Et zali ko le kakuna. Tous les samedis, Nangonga 18h. Tout ça na plus ou moins 20 minutes. Intercession pour Natina Congo. Yaka été tout intercédé pour na Congo. Dekolanga. Na description. Ogokuta ba coordonnées na biso. Pe na ba coordonnées financières. Et vous contribuer pour nous salon Zambé, Ndekolanga, et puis nous allons en direct boyer hôtel na droite, il y a chat na yo, pour qu'on monte un symbole, il y a dollars, ceux qui ont un téléphone, mais il y a chat na yo, ceux qui ont un ordinateur, au pesa été offrande na yo en direct, et quand on est au sommet biloko en ligne, et ça nango difficile, et ceux qui ont cliqué quand na chat et na symbole wana dollar. Ko senga yondenge senga rabiso ke to futa biloko en ligne montant oyo moko kotia yamonde bangonde bakokata ndekolanga yango soki na no sabona na no te ndekolanga s'abonner pona lokumu d'ensemble s'abonner na yo ndekolanga bo partager mais bo sala ba commentaire na bino surtout nazali ko insister ndekolanga na gauche ya la vidéo na yo place ba commentaire wana yango de mutetika la libela o ya chat o isa ka moni plaisir na après temps sous 30 minutes YouTube alongoli yango o ke zo commande mais o wana etika nango libela okoko loba o pesa taba tumbote o lobiata loba moko ezali malam mingi ndekonanga bo s'abonner ba s'abonner kamba la moko ce que éviter tout na mais ce qui bozali kokota bo eloko ya liboso bo like dans nos vidéos et ça est très important pour YouTube. Les connards tant communes souka to kutani susu mukola lobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.